mazumunanga semi kumba lelo na misezoli yawe kolo limbiza ankolo yesu yaga baba yaga baba yaga c'est comme le bêta Banza London TV. Ya mimi okoyana o Belgique te balobi o kimi boy bela izuguzuge bela bela izuguzuge bela bana Banza London TV. Fali pour un mouvement. N'avez pas testé double stade matin, non, n'avez pas tango. Non, ya nanga, moi tu n'as pas en tout cas na pisha, oui vite. ouais On va faire basket bandi mango. Attends. Iga bigwe le lo bibe mongo. Banza London TV. On a reçu classe tout ça c'est bien bon mais depuis to ya yo mi kutu mai nezela ngata boekeno ba artiste na biso bana mboka et tout donc bo tali biso ko ndeko zo kweya Banza London TV. Respect batikala ki parce que voilà souleye moko atiksi bango batikala ko basali mingi mais siko nga à peine kaka succès à peine kolembo nga maboke original. Banza London TV. Aida, udinga clean na ba lo guys. Nana star ngayo aida lo bana nga kauta desola. Udinga clean. Mi mama mi be yo mi bazali. Mi madana vina vide lo la desebe walba. Na ba wanga. Ah la di wa demo wo gita. Ah na ba no promesse. Zone sont publiés pour toi. Ah, Bizoula sacré. Bizigana geyi, molili gaga, mazumunanga, semi kumba, lelo, na misezoli yawe, kolo limbiza, ankolo yesu yaga, baba yaga. c'est comme le bêta N'habite ma casse. Désolé. Slow. désolé Ah ouais, Ida. Nabia, on kita. Ba ki square fali olinga to ya fali pour un mouvement. N'avez pas testé double stade matin, non, n'avez pas tango. Non, ya nanga, moi tu n'as pas en tout cas na pisha, oui vite. ouais On va faire basket bandi mango. Attends. Iga bigwe le lo bibe mongo. Attends petit mato le timbete mais lo bibe mongo. Nana ke jobe mama. Attends la mi mato te timbete mais lo bibe mongo. Nakuzakaka Oh mudia fali yo aida bo basta nanga ba mima ba de bele ba vena ba modéré pe mbote place ça. Donc voilà mon résultat et tout voilà c'est la famille Toye Moussala dans l'utilité. Merci à notre boss Soulé Kauka au Kauka jamais. Donc papa Pembe, papa social. Deuxième équipe Pezan Angela et Koya. Après Bisso Tozo qui est de Londres. Donc Bisso après London City Tozoya. Et pourquoi pas tout qui est États-Unis d'Amérique. Donc événement à Bisso est le 31 mai. Il y a un Tozo clôture tout bien moi dans souka moi dans tukalia ka mingi. Donc Tozo ça va pas c'est une chose qui est pas kamananga. Kamananga. Désolé. Zola, maman Zola, Zola, London City, donc Abina Bisso, Boya na bakoli na bino, Bidjo artiste na Bisso,
ya mboka et na place bo kende kuna bo futa ba excédent et tout bo tiango et kende kin famille bazui. Donc merci beaucoup à toi Picha. Azaki la biso banda Suisse. Ayena biso à Paris toujours kende super. Omoni motema malamu Picha na nzoto ezobala na te. Eloko ba biso ba mimi donc bolamu ya muninga to sela ngozuate et tout. Donc on est là, c'est une famille. Biso ba ebena na kata na te. Donc il s'est fait plaisir biso to zonga bande ko suba zoya pour na bakate que non Sule Kauka asala ko pour na biso. Non, les équipes de rêve, les équipes de rêve, mais bande comme soupe bazoya, autant va comboter parce que voilà, mais ils ont surprise pour Nabinope, kozonga na biso ba msubaroya, donc voilà, on est là, bon moni place tout ça, partout de ce temps ça toujours chic, oh non, pourquoi vous voyez pas bande côté, on a pote boza bande côté, si bande ko azana bango, mais toya qui pour na musala parce que so azam mpandi, to un peu kopanzana. Tolingaki bisona mikolo tous les sika moko pour te préparer donc déjà à partir je pense cette semaine où tu es là bon mon bisona bella bébé c'est tellement bien. Merci beaucoup. Voilà, la fille Kimi, on continue bas en Allemagne. Banza London TV. Na biso pour les 31 quoi. Na Belgique ça va chauffer. Ça va péter, je vous dis, babi mon asoukalia ramingi. Merci beaucoup à Excellence et Sule Kauka. À Kauka jamais le bien échoue, à Kauka jamais. Eh, maman bigé, ma analyse ma salélinga. Ah non, je vous jure. Non, je vous jure, je suis n'accompagne le lot grandeur. Oui, maman a salué ceux qui m'ont tous engagé les cas na persi. Obi que vous 8 ans et le lot a confirmé que nous c'est le cananet et lukuta. Moi, je suis mise en scène, idée, mise en scène, mon colon en waza, idée, mon colon en waza, la réalisation, mon colon en waza. Bon, même mani na bino, ben, si vous avez un fille de Fukimana yo, vous avez un banana yata maya pamba na piangate. Mais oki misangana ovanda, wapi. Ah oui, hein. Tant yo luko ki misangana ko vanda, wapi. En plus, pour nous compléter, ka oya mimi alobi, nous avons makasi, okima. Na kozoyo na boko la féminin tout ça netinga boy na kozoyo classe tout ça c'est bien bon mais depuis to ya yo biko to mai nezela ngata boy keno ba artiste na biso bana mboka et tout donc botali biso ko ndeko zo kweya siko soto tikali awa kotika c'est bien bon ça ma bête voilà za mboka moko boy ça ba opportunité belé to boité. Mais biso normalement bit na biso za musala to ila. Aïda avec papa Sule, sope le long na solo nevi oui. Na bi papa na salipe mingi na tikala. Na moto ya malamu ne oboya ngate. Oboya te akoede biso pe kutu. Na makamu mususu o peut-être yeba. Na respect pe. Na respect batikala ki parce que voilà. Sule ye moko atiksi bango batikala ko basali mingi. Mais si ko nga à peine kaka succès, à peine ko lembo ma maboke, à peine ko lembo na na bete Sule Kauka ana bat oyo aipse bon pe que non o romona ni tout ça. Mais biso de si bon non. Biso ni zabongo mafuta na ma ezosala nana. Voilà, netinga so na vani bona moni na mutu na mwa bi aida ngani na bala itu na boya libala te pona musala. C'est fona sa pe foyer na nga. Mais na otika na ngoti na banenge mo boy na bi ke non voilà ni na zabwe koto na osala boy koto na osala boy. Ezate ki ane to yebwe maman boy ya maman. Aida wana to leki na so na divers bana bela na mona bo komeni nge bele na TikTok na page na nga. Ya mimi oko ya na Belgique te balobi okimi boy bela izuguzuge bela Bella, Bana Bella, vous avez déjà recevé là, le 31 to Zama Bino Nzoto Nanzoto. Bon, il n'y a pas mis le formule. Bon, Bana Bella.